Shalom, 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 balinga bikati na kolo na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Shalom, elikolo bakimia. Le Seigneur a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Paix c'est biso kimia, peut-être vanda na kimia. Mais monguna nde alingite ke biso to zala na kimia. Monguna alingite ke biso to bonga. Yango nde ndeko nanga esengeli ete totelema asi aye ko pesa biso makasi ete biso to bundisa e soki ke olongi te ekozala faute susu ya nkolo te ezali faute na yo kolala pongi te ezali temps ya losambo ya pokwa ndeko na ngai kolala te telema lamuka ete tobondela elongo bien-aimé dans le Seigneur benga mpe ndeko na yo benga moto azali pembeni na yo informé pour venir en susu ete baya ensemble to banda ko bondela na pokwa nyonso mabota munguna alinga mabota te alinga panza batu ela bali binsambe ela bali binsambe te alinga teke mwasi na mbali bavanda place moko alinga teke famille ebonga famille batu bazala na boyokani ye ayaka ko tia division ye des champions ya division mais pona kobongisa na kelasi ya kobongisa ye akota na ye yango te yango nde biso mokonzi na biso Yesu Masiya ye nde mutu aye kopesa biso kimia yango nde alobi natikeli bino kimia napesi bino kimia oyanga na pokwa lelo na micro ezali roi bino le prédicateur Philippe na epete ensemble toyeba kobondela ensemble toyeba koadorer Nzambe ensemble toyeba kobundisa moyini bien-aimé dans le Seigneur. Tozali na période ya guerre bien-aimé dans le Seigneur. Yango avant tokota na prière yango nde tokoyeba kotanga maloba na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tozali na mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et le Bible. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, yango na yena maloba oyo ete toyeba komédite yango na pokwa lelo na prière ya pokwa l'heure de la prière a déjà sonné. Bien-aimés dans le Seigneur, kozanga te na appel oyo kozanga te ndeko na ngai s'abonner soki nano s'abonner te ndeko na ngai soki pe oyebi kosabone te ndeko batunaka tuna ndenge nini basalaka toyekola yango nde ezali malamu mingi koleka. Bien-aimé dans le Seigneur, maloba oyo totangi yango nde moto ekoyeba introduire biso na prière ya pokwa lelo prière ya avant ya kokende kolala butu ezali moment moko ya ba ange ebele nikolanga balala balamuka te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde ekomela biso te tozali na ntango moko ete nkolo asali kopesa biso vie asali kopesa biso vie yango na vie wana tokoki kotika te munguna ayiba biso vie wana. Bien-aimé dans le Seigneur, koluka te keno nalala nano mwa moke ete naya koprie nsima no kosala faute wana te munguna akoki kovisite yo kaka na mwa quelques minutes wana quelque 1 heure ou 2 heures wana okeiki olala oya kobondela nsima mais ya liboso to préparer terrain. Bien-aimé dans le Seigneur, malobo totangi na pokwa lelo balobi ke soyez sobre et la sobriété ezali ke mutu o ezali koluka ete makambo nyonso ezala normal makambo nyonso ezala malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, alobi ke tozala sobre veiller ezali te ke autres en avenir non koveille ezali être vigilant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Satana azano kola binote
akokota na vie na yo, aya kosekisa yo te. Le diable est méchant, il est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Et Seigneur, veillez, tous à la vigilance. Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme le serpent. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui osent simples, ils allaient malins, mais qu'ils ont la prudent la vie. Il faut la prudent. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que votre adversaire, le diable, Moïse Nabiso, notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion. Azoluka a déchiré nani, Azalikoluka a dévoré nani. Ce qui a côté na bomo na yo, a koyeba ko dévorer yo. Nazela bandoki, nazela démon, nazela maladie, nazela accident, nazela makambo. Qui bien aimé dans le Seigneur, dans le monde et Seigneur biso to fongola biso, tous à la vigilance. Tous à la vigilance pour l'année, peut-être Noki, peut-être Moutouba Zolokayo, tant que ce soit Zalika Kana 0 mètre nayo, tant que ce soit Bozo Vande na Indak Moko, Amelama, Okoye Bati, Nikolanga, mais Amelama, mais Yonde Kota, na Kati Esprit, Yango Nanzo Toboye, Toi Inabangote, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est Ezaliba, être humain, Toi Inabangote, mais na Esprit, Wanande Mawate, na Kati na Esprit, Yango de Petit, ce qui a lié, Nikolanga, tikete particularité ya pourquoi les deux alike tant sous bazolo kake balance mutu na se ya mais tous alikaka distrait tous on a dit que non il y a un lion à côté de nous bazolo kake osalere a déchiré yo. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est sacrée, mais même si la vie est sacrée, vie est sacrée moko oyo bien-aimé dans le Seigneur, mais ce qui va là ici on a c'est essayé. Vie essayé nango ce qui ke okufi makamnyoso essayé nango de Lamuka soit vigilant, tambula na vie ya sanctification, tambula na vie ya kobanga nzambe, na tambula na vie ya koluka nzambe, mais na kobanga te, kozala na kobanga banga te, kobanga pe bandoki te, kobanga pe yesanta na wana te, kwete na Luc chapitre 10 verset 19, Seigneur apesi biso pouvoir, pouvoir wana eza na maboko na yo. Comme sous au Satan bundaka alingaka ete akomisa bato ba découvrir que non bazana pouvoir likolo na ye. On dirait que Satan aleki on a makasi. Non, nous avons celui qui est en nous est plus puissant que Satan. Il faut olata esprit wana que non, moi je suis plus fort que Satan, je suis plus fort que les démons, je suis plus fort que les sorciers. Yango bien aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi de l'eau, tu peux pas combattre, tu peux pas combat spirituel contre bas esprit wana, vous allez kobundisa biso, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas koya, n'a lokola mikolo nyoso tozalika na combat spirituel, n'a pas koya kola sabino, ba arme nyonso oyo tokoki pe kobwakela bango, tokoki pe kopanza bango au nom puissant de Jésus. Il rôde comme un lion rugissant. Vous voyez que lion na zamba soki agangi banyama nyonso bakotaka na mabulu, banyama nyonso bakimaka. C'est un lion qui a rugi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais notre Dieu a bangami les lions de la tribu de Juda. Oyo kanano Bible et le Bible. Verset à Boyezali, verset enseignement Mubimba. Mais tout ça n'attend kaka. Il rôde comme un lion. Donc Azana est lion. Azali korode lokola lion. Lokola lion. Les lions, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux mettre la Yesu, ma boko te na poko alelo? Beta ma boko pona Yesu, c'est lui le lion de la tribu de Juda. Yango de toluka Yesu avant da kat na biso. Yaya, o vandisa Yesu, o kolisa Yesu kat na vie na yo, na entendement na yo, na makanisi na yo. Ezali yo nde mutu bazoluka ete le pona nini ke ondimela Yesu. Pona nini ke puissance ya Yesu Christ e yakat na bongo na yo. Yango to vandisa Yesu na kat na mabota, na bana, na ba finance, na nyonso, totala mbongo te, totala makambo oya mutivité. D'ailleurs, le diable est à côté de toi. Au sali erreur, yango de bakoboma yo okokufa. Yango esprit de mort, tokoyeba ko benga nango lelo, na pokwa lelo. Esprit nyonso ana ya sorcellerie, nekonanga mawate na ma sorcier. Yango bien-aimé dans le Seigneur. Il cherche qui il va dévorer. Mais à quoi dévorer Moutounion sauté. Bible le dit que le diable est en train de rôder pour dévorer tout le monde. Non, la Bible dit que qui il va dévorer. Il y a un groupe
ya ba oyo diable akoyeba ko décider non akoyeba ko dévorer non ya ako dévorer ba oyo ke bakozala mayele te bakoyeba ko tambola na vie na bango bazobanga Nzambe te tango ozali ko tambola na vie ya masumu ofongoli porte otiki ke bandoki bafina yo ndenge balingi bandoki basala oyo balingi na bomoi na yo tala bomoi na yo ndenge ezali ko tambola ezali malamu te. Alors résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors que tout résister yenani arme moko ya ba arme spirituelle c'est la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut que tu aies na yo na Nzambe kondimela Yesu Masia afanda kati na bomo na yo soki Yesu Masia nano afanda te kati na bomo na yo soki nano obelela Yesu Masia te afanda kati na bomo na yo. Il n'est pas encore trop tard. Même ce soir, tu peux le faire. Belela ke Yesu kota kati na bomo elanga ndeko langa soki Yesu avandi kati na bomo na yo ndeko langa yango nde foi na biso evandi kati na Yesu Masia yango Jésus est plus puissant que Satan. Jésus alonga Satan yango nde elonga la victoire wana yango nde apesa biso yango nde tokotanga dans le Seigneur Luc chapitre 10 verset 19 wana totanga yango avant tokota na prière na pokwa lelo. Luc chapitre 10 verset 19 et le bien-aimé dans le Seigneur. Votre Bible na yo yaya, votre Bible na yo, alléluia. Ata kutozali koya na prière oyo ezali muki ezali à moins de 30 minutes tosilisi na biso mais ezalaka na Bible na yo, alléluia. Ete yango nde ezali mwinda na biso. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais dans le Seigneur, ezali pouvoir onkolo ayako pesa biso yango de kada ya diable ezalaka na place oke mais ba petit o ndenge ba yako pesa bango pouvoir kolekanga bien-aimé dans le Seigneur yango de na munoko na yo Seigneur alobi ke to tambula likolo ba nyoka nyonso wana to tambula likolo ba scorpion to tambula kotala nyoka na ndenge littéralement nyoka te nyoka ezali elingi ya Satana na batu na ye nyonso na ba clique na ye nyonso bien-aimé dans le Seigneur scorpion ezali kozwa biso na kati na mokili bapasi oyo tozali komona badifficulté oyo tozali komona yango nde tokonyata yango na pokwa lelo Satana tokoki kotikela lisusu tante bien-aimé dans le Seigneur et sur toute la puissance de l'éternel puissance na ye nyonso tokoyeba konyata yango na pokwa lelo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde tokobanda koya boye mwa minute moke boye tokaboli mpe parole de Dieu ete po ete boyeba ke mpo na nini ozopriye tokoya teke tobondela lokola bato ya liboma non tozobondela tozoyeba nini tozali kosala. Alléluia. Tobandi koadore Nzambe anda koadore ye na pokwa lelo aza Nzambe. Alléluia. Komisa ye na pokwa lelo. Alléluia. Il est dit de te adorer, il est dit d'être exalté en toi Seigneur. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia, qui est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Zamboya Batelibiso, Bandatoroti pourquoi Alléluia. Alléluia, Kumisaye. Alléluia, pourquoi tous ces limités kaka pour la journée Alléluia. Talabambula wana oyo sanango. Bandago tamati lelo. Zoko Kumisaye. Bible et le vérité. Alinga kaba action de grâce. Yango de sengeli tout. To adorer nanyoso. Oyebaki kosala. Katina bobo na biso. Tina ajoana okomi. Tale bele bakufa. Maibele basasus na bomo ete. Zambe na na komisio. Etengana lekite boy bakufa. Ata tobotama na bango. Ata tokola na bango. Ata totanga na bango. Mengana leka bango te. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia pour la vie. Alléluia pour la cadeau ya vie. Pour la souffle de vie. Nzambe langa soki ezalaki mpona kofuta facture nalingai nazwa wapi ete nafuta facture wana mais facture moko epema moko ya gratuit. Alléluia, je te bénis, je te rends grâce. Alléluia, tu es digne, mon Dieu et mon roi. Na pambolio, na poko alilo, na pambolio. Pete ujali nzambe, nzambe yo pesinga susu poko oyo. Alléluia, na kumisio, pete bele bazali na bopito na moment oyo. Et bele bazali na basoin palliatif, bazali causer l'air dernier souffle. Alléluia, nzambe nanga, na pambolio pour la santé. Dekolanga ekomisa ye makambo ya kokomisa nzambe eze ebele
apesa yo bana alléluia kumisa ye ndeko nanga apesa yo un toit tango ke tozali kati na bamboka oyo alléluia bamosusu bazali baclochard mais toi tu as un toit kumisa ye apesa yo eloko ya kolia alléluia bana na yo bakufi nzala te kumisa ye pete abateli bana na yo abateli mobali na yo abateli mwasi na yo alléluia ndeko nanga komisa nzambe alléluia pete azali mobateli malamu tala Seigneur la semaine passée je pense ou bien cette semaine totali na information ndako moko eziki bana baziki na kati ya ndako kumisa nzambe pete nzambe abateli baoyo yo alléluia nzambe tata topamboli yo tozokumisa ye na oyo azali nani azali mokeli na nyonso. C'est lui qui a créé des choses visibles, invisibles. Tozokumisa ye alléluia. Il a créé la terre et le ciel. Il a créé les sources d'eau. Alléluia. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tozokumisa ye alléluia. Alléluia. Ponagnon soit salé. Alléluia. Oyo azali. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est incomparable. Il est infaillible. N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans le ciel? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance? N'est-ce pas toi notre Dieu en qui nul ne peut résister? Qui peut te résister, Seigneur? Alléluia, tu es le Tout-Puissant. Tu es mon Jéhovah Jireh. Tu es, Seigneur, mon Jéhovah qui pourvoit à mes besoins. Apanapambolio. Alléluia. Alléluia. Zambelaboma. Alléluia. Tu es, Seigneur, mon Jéhovah Rapha, et le Dieu qui me guérit de toutes mes infirmités. Alléluia, Napambolio, Alléluia, Alléluia, aux agneaux sopolanga. Tu es tout pour moi. Alléluia, Napambolio, Osopa Maklana Yoponanga. Tu t'es rabaissé, tu as même parlé comme un simple homme. Tu as même accepté de venir mourir sur la croix. Alléluia, pour moi. Alléluia, c'est pourquoi il t'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse, et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, yonde to longa satana nazali ko déclarer longa na yo likola satana ngoma na Golgotha il y a 2000 ans passés. Alléluia. Oh pangolio na poko alléluia de kunanga zalaka na temps ya ko adorer nzambe zalaka na temps ya action de grâce. Alléluia na liboso na nzambe alinga kaba action de grâce. Alléluia tozo kumisa ye. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur a commis sa biso ba Kristo ya ofele lelo na koma mona na nzambe na mérité na ngai yango te papa mais ezali ngolu na yo papa. Alléluia yango grâce au salanga salango na bana na nga salango pe na libota na nga salango na bayinyo sona bayebi yo te bayeba yo pe lokola osopa makila na yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Romains chapitre 4 verset 25 qu'il a été offert pour nos offenses, pour nos péchés, pour les péchés qui n'étaient pas les siens, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokona moko abandi kosenga justification ya yo, ya bana na yo, ya mwasi na yo. Seigneur, justifie-moi. Alléluia, il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa eloko moko te est condamné nga. Alléluia, zambeta na téléminasima ya maloba oyo était condamnation mon côté. Alléluia, accusation mon côté. Alléluia, parce que tu es ressuscité. Alléluia, pour notre justification. Justifie-moi, Seigneur. Namaloba nyonso ebaki kobima na monoko na nga. Alléluia, Zambe. Limbisa, papa. Limbisa, tobandi kosenga. Mwana ye likolo na biso. Na pourquoi lelo. Papa, ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Ne te souviens pas de mes manquements. Mais pardonne, Seigneur. Alléluia. Seigneur, jette-le au fond de la mer. Alléluia. Papa, kotanga mabunga na ngaite. Kotanga mabe na ngaite. Yokela mawa. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là? C'est la prière du soir. La prière du soir avant de se coucher. Bien-aimé, ton le Seigneur. Ton bongi samala. Peut-être que de kolala. Et te olala na accusation mon côté. Olala na condamnation mon côté. Prière ya kosenga bonimi savant ya kolala. De konanga ezali. Moyen ya ke. Diable ayako afunda yo te. Soka afundi yo. Toko tombo na bete ya makila na poko alelo. Papa limbisa. Limbisa grâce na yo. Ezali likolo nanga. Likolo bana nanga. Alléluia. Et comment était quoi au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille.
bana oyo bazali famille nanga alléluia bondela pona mosungi na yo alléluia nzambe bikisa limbisa mosungi nanga au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous pouvez la pona mosungi na yo na pourquoi alléluia était mana nzambe ezali likolo na mana nzambe ezali pe likolo ya famille mobimba mana nzambe pe ezali likolo ya bakretien nyonso dans le monde entier papa mana yo ezali likolo ya bandeko na ngai toujours bondela na bango na pourquoi alléluia nzambe opesi ngai bango ete nakamba bango papa tikete grâce na yo ezala likolo na bango condamnation moko te toi tu as été condamné à notre place alléluia papa alléluia justifie-nous parce que nous sommes tous ton peuple nous sommes tous les troupeaux de ton pâturage nous sommes tous l'ouvrage de tes mains papa limbisa mwana yo Seigneur découvrir pe mokili mobimba alléluia est-ce que tu es là mon frère ma soeur to bandiko bondela ezali bondela avant que le kola nous allons invoquer le sang de Jésus. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Par le sang, sanctifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Makila. Yango nekolanga. Ba ablution spirituelle yango. Yako senga makila. La purification. Yango soki tozali purifié. Yango de tango kola. Moye monguna asiba yo. Ezalité akosimba yo te parce que tu es pur. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. C'est comme ça que tu dois prier avant de te coucher. Kosenga la purification, la sanctification par le sang, car il est écrit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la puissance à makila et couvrir biso et couvrir bandak na biso et lembo ya makila na bilongi na biso et lembo ya makila na bandak na biso na bana na biso. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la puissance dans le sang. Alléluia, que la puissance qui est dans le sang de Jésus soit mon partage ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, non seulement la puissance, il y a aussi la victoire. Toujours déclarer la victoire. Alléluia, tout de suite au côté. Na vif, il y a sujet, na biso pourquoi alléluia, il y a keko bundisa, munguna, alléluia, il y a mawate la munguna, alléluia, puissance. Elonga makila tango tozali kolala alléluia tango bakoya ete babundisanga azota tula elonga tango ya combat spirituel nekonanga tango alléluia tango ya délivrance et bototi kango na sima tokota na combat spirituel parce que mungu nazoluka ete halali soyo mutuna se halali sabana na yo mutuna se aboma biso il ne vient pas pour se jouer avec toi mais il vient alléluia azali koya interpréter asakana na yo azali koya de kolanga est-ce que ozali wana na pourquoi alléluia tozota tule elonga ezali katina makila au nom puissant de Jésus et couvrir biso alléluia au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur to continue bitumba tozali côté les mera munguna la Bible nous dit que to résister alléluia to résister ya biso petozo ko bundisa ye to ko kotikate bando ki basala na kimia tika alléluia satan akoza na kimia tika satan avanda katina ndako na yo na kimia bando ki la famille na bino bazali inquiété parce que tu ne les combats pas alléluia les combats spirituels contre les sorciers vif ya sujet ya prière na biso ya pourquoi alléluia bando ki nyonso famille alléluia bien-aimé dans le Seigneur alléluia tozali kotangango na mukanda ya Psaume chapitre 18 verset 14 ezali ebibundeli moko tokoyeba kobelela yango na pourquoi alléluia na temps ya bayi na biso na oyo nyonso ayebi likambo na yo na oyo nyonso azali kobundisa yo alléluia tozali kobelela bagrele na bacharbon ardent alléluia ekomami na mukanda ya Psaume chapitre 18 verset 14 alléluia tozobelela bagrele alléluia mabanga wana ya mbula oyo ya mabanga wana ya mabanga yule ekweya na oyo nyonso ayebi likambo na yo alléluia au nom de Jésus na kindoki ya famille alléluia na siège ya sorcellerie ya famille yango nde ezali place bayaka koluka yo na association nyonso ya bandoki alléluia bakota yo na ndako basorcier ya famille na yo na famille obalela na mboka oyo tovanda basala association tozobelela makala ya moto ekweya na association ya bandoki alléluia au nom de Jésus oyo nyonso ayebi likambo na nga na bisika nyonso basalaka bareunion na bango makala ya moto ekweyela bango bagrele epanza bango au nom de Jésus bien-aimé dans le Seigneur na mukanda ya Psaume toujours verset chapitre 18 verset 15 bazoli bela biso kake yango tozobelela kake
kake na nzambe papa kake na yo elanda bayini nanga elanda bayinyoso bazali kobundisanga ezala tobotama na yo libumu moko awa tozali na makambo ya molimo na molimo makambo ya kobotama libumu moko ezali te kake na nzambe eyaka pe na mopepe ya nzambe eemporte bango ezala bademon kake na nzambe emporte bademon besprit nyonso oyo bazali koagir na kati na vie na yo oyo bazali kodétruire vie na yo alleluya pourquoi alleluya kake na nzambe eyaka na mbula makasi eyaka na baéclair na batonnerre alleluya baéclair batonnerre ebeta na kan ya bayini na yo na kan ya bandoki wana akoki kozala na kimia te yo ozolalisa epongi yo ozotika ye na kimia au nom de Jésus bango bazotika biso na kimia te biso mpe tokotika bango na kimia te au nom de Jésus kake mopepe makasi emporte bango ekomami na mokanda ya psaume chapitre 35 totanga yango na verset 5 na 6 ete qu'il soit comme des balles emportées par le vent alléluia mopepe ya nzambe emporté baye nyonso bazali kobundisa bomoi na yo baye nyonso bakota kati na vie na yo bademon nyonso baesprit maléfique nyonso oyo bakota kati na vie na yo alléluia qu'il soit comme des balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse papa ange na yo a chassé bademon baesprit nyonso oyo bakota kati na bomoi na nga oyo bazali kodétruire vie na nga et tant ya combat spirituel quand ya combat spirituel ezali tant ya bavaillant combattant est-ce que tu es un vaillant combattant kote ocombattre bademon oyo yango nde todéclare litumba oyo yo nde ocontinue yango au nom puissant de Jésus alléluia que les routes soient ténébreuses alléluia nzela ya bayini na yo oyo nyonso bazali kobundisa yo alléluia que les routes soient ténébreuses et glissantes alléluia au nom de Jésus yango nde totanga yango na psaume chapitre 35 chapitre 35 verset 5 na 6 alléluia bien-aimé dans le Seigneur nakobanda koyela bino babibundeli oyo nyonso ete avec les versets à l'appui na kati na Bible alléluia na pokwa lelo tozosilisa na psaume 35 verset 8 alléluia qu'il tombe dans leur filet wana alléluia awana pokwa lelo na bafile ko batieli oke bakanga yo na filet wana bango moko bakoya na mabulu wana bakimboli bango moko bakoya na mabulu wana alléluia bayini na yo bayini ya bana na yo bayini ya vie na yo bakoya na mabulu wana au nom de Jésus bokoya na mabulu wana filet wana ikanga bino alléluia liwa wana oyo batieli yo liboso bango moko bakufa au nom puissant de Jésus bien-aimé dans le Seigneur alléluia tofongoli la haut mawate ya mwende kotande na combat spirituel alléluia au nom puissant de Jésus tobali kotika butu na biso na maboko na nzambe papa batele biso na butu oyo papa alléluia yo te muto loba ete moko te akoya ko troubler pongi na biso alléluia nzambe tata moko te a troubler pongi ya bana na yo moko te a troubler pongi na nga moko te a troubler pongi na biso papa protège nous alléluia sécurise nos demeures Seigneur sécurise nos demeures alléluia protège-nous puissance ya makile couvrir biso alléluia makila na Yesu ezala couverture na biso tolala na se makila na Yesu ezala couverture na biso protège-nous Seigneur na barada na bango bamona biso te papa tango biso te tokolala tolala te lokola bapagano papa okita olobela biso orevele biso bango tomona bango toleba bango alléluia olakisa biso makambo minene makambo ebombama au nom puissant de Jésus alléluia Nzambe tata papa merci alléluia pona grâce accordé ngai na bana na yo pete na pourquoi lelo to esusu liboso na yo pona koya kobundisa bademon d'esprit nyonso bazali kobundisa biso que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, qui te donne la paix, qui te donne tout ce dont tu as besoin, et pour la vie, et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bika loboko na nzambe na pourquoi lelo grâce à Nzambe et accompagné yo oh là là na kimia au nom de Jésus oh voilà mukana kima ko banga elo côté Yesu azana bomo avec Jésus-Christ ça ira bien-aimé dans le Seigneur ça ira avec Jésus-Christ alléluia yo yo ko bondela na biso na malade bika na malade wana au nom puissant de Jésus-Christ kimia na Nzambe et pesa la moko au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Tout comme il a souka, bien-aimé dans le Seigneur.
tikete nzambe na yo akumama tokobanda kokutana boye pokwa nyonso ete tobundisa satana ete mabota na biso emona loboko na nzambe ndeko na ngai soki nano sabone te sabone na yo ete tinda mpe partage mpe epa baninga lobela mpe bandeko mosusu na monoko bamosusu bazali ke otindeli ye ozomona reaction te me lobela ye po ete ye abika po ete yo lifuti wana soki abiki soki asunga lifuti wana eza na mutu na yo ezali ke yo nde mutu oyebaki komema ye na nzela ete asungama yango bien-aimé dans le Seigneur na parti ya bacommentaire sala mpe commentaire afin ke bamosusu basungama soki oza na témoignage ou bien obengi biso ou bien otie yango na parti ya bacommentaire yango nde bato mosusu bakosungama na yango tant tokomi wana bien-aimé dans le Seigneur tokomi na suka tokuta lisusu mokolo na lobi mpona libonde lisusu ya avant ya kokende kolala au nom de Jésus, amen, amen, amen.